congodialogue.com www.congomasolo congokosolola.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Kasi yoke bayebi de ke suka pesa ki de consigne ni ne leke ki mabango papa population te mais faut pas comprendre bana douleur à mettre na bango formé dans ce qui 3e
tokende aza mokolo yango aza nemo papa ngo aza mokolo Simon Tozoaye, Ambasali, à Foutango. Na poto balandi avis du public émission Impact ya solo na passe na motema kosel amno reportage ya liwa ya ba obsèque ya maître Richard oyo boyebi histoire na ye maître Richard ze muninga ya Bercy mwana oyo ya musicien maître Richard akufaki par accident oyo boyebi toza awa to comme dana ba ya katoke psika ko exposer maître bonjour. Ouais bonjour mas. Tika simbelo micro maître et salut ondenga nini liwa Richard. Bon et ça n'a pas si bela roloba tetara na zana lifanto Richard sportif ouais lifanto pa judo kan ndenge monara na dobok donc ya pas ya rolobezara ke so mona la médaille na la médaille za pour rendre hommage na pas ya maître Richard Mbata azala entraîneur na judo club Saint-Joseph depuis 2005. OK. Ouais donc champion du Congo depuis 2005 médaille na yango le lot tiré judo et pas ya bana donc y a pas César qui est au bungisi moko ya élément na kati mais siko ndenge baninga msu bazofinga Bercy apparemment ça faux bon Bercy ya mona ngiringi Richard Mbata pe mona ngiringi mutaye baliwa ya mutu ezalara nzambe ne muta permettre ka ya kolela ekota donc ne abo ya pas sur le bezara qui toi na passe parce que to bungisi moko ya ba champion na kati ngiringi en plus azala moko ya camarade Temendeko et pas ya Bercy donc mutaye biliwa oyo ezara nzambe nga etake maître judo en plus compétiteur na sengara molimo ya Richard Mbata et pe manakimia to le la ndenge moni to le la mobuluté to accompagner merci vraiment na mon général mon colonel Daniel Leko na ndinga tindel biso jeep ya 112 et apo na sécurité mamnyo sur le kanakimia et non remercie sous encore une fois l'issue ya bana funa jusqu'à Longongo na makasi. Merci beaucoup maître na senti vraiment que ça maîtrise parce que maître ça que ça na maîtrise wana kanisi papa na biso Peter di Wabanza beaucoup de courage boyo animation ba maître bazolela ba maître balela na ndenge na bango merci beaucoup maître peut-être na zo mninga msusu ba maître déjà ba na méchant bazo fâché wana na présenter ba condoléances pas géri Kobetox DC7 azan de copé à maître Tikibiso ça fait très mal qu'on perdre un jeune garçon à Ajo Richard Mbata Tikiba na Misatu voilà Massa Poussana Obinin
Bon, pour na mettre Mbaté sel biso vena passe na motema pour mettre o azalaki na ebite son na rolo balisuni na minute po azaki mettre mo boy o abando pesa biso sengo na quartier to zaki no mbalo mbala na ba compétition makamu nyonso to bande ko zala na ema liwana ye kaka nzamba ya molimo na kimia nzamba apomba ye pena to bosana ka ete na o asalela biso mbalo mbala azaka na mémoire na biso. Tu dis quoi? Ouais, je suis de la presse RTVS 1. Nous sommes tous unis pour implorer Richard Mbata. Vous êtes en train de voir la solidarité qui est en train de régner à la Funa. Nous sommes en train de déplorer ce qui s'est passé lors de l'accident de notre frère Richard Mbata. Ouais, notre ami, nous avons tous grandi ensemble et nous sommes en train de le pleurer. Merci, merci. Je vous félicite. Bon, tu sais pas les gars, vous avez ma couleur, tu vas mettre un nez, tu vas la mettre. Maintenant, vous fâchez les merci. Bon, merci de fâcher les, peut-être pas, ça peut moi la mabelle. Là, il m'a la mabelle, tu me dis de fâcher là qui. Y'a tu vas te les gars, la qui m'a te kundal, tu as lui am, tu vois ça. Tu vas les ramener, mais la qui m'a te kundal. Merci beaucoup. Voilà, on finit notre reportage. Kamera oya okota toko panza yango. congodialogue.com congodialogue.com